bonjour et surtout, meilleur venant vraiment dans Congolais surtout et je sais que vous nous suivez de partout à travers le monde. C'est votre chaîne Émergence One TV et votre humble serviteur M. Sapis. Le lot oza awa na kauka na base Union Sacrée. Oye pa biba bakinois, Congolais solo solo ou alingaka vraiment président de la République na bango, ou alingaka parti na bango ezali UDPS. Yango le to kokuta na bango ko solo na bango. Kolekisama anene lekaki. Oui, les cas qui sont yebi. Alors nous voulons est-ce que mais un peu un point de vue na bango par rapport à les cas et surtout la décision au Mokondiambo qui hier parce que l'informateur Bati Lukobo Azaki déjà officiellement nommé puis Congolais surtout yebi déjà que informateur ezali papa na biso Bati Lukobo on toye lelo na IDPS total ndenge ni bazako fêter ndenge ni bazako pasepe bayambi sangwana pe ndenge nini ba papa bazali na esengo kotala ndenge nini Mokondiambo asali durant toute une année. Inauguration de moutons ezaki hier tous les 4 sauts de moutons ezaki déjà inaugurés. Yango le toko sula na ba papa. Je profite na occasion pour remercier vraiment Nzambe à PCBiso Santé à permettre tout na soso na ba papa na ngai et un grand merci na équipe technique vous allez vraiment assuré par Junior Kapaya et assuré par Piska Swanga et assuré par bateau nyonso tout oyo ba sala musala kitoko na kati ya Émergence One TV na PCBino surtout vraiment beauté et déjà pour ne pas monopoliser la parole na zobenga déjà papa na ngai poussa na papa s'il vous plaît ko poussa na déjà parce que makambo c'est bandi déjà. Vous allez bosser la caméra Émergence One TV. Oui, papa. Mbote, papa. Mbote, monsieur le journaliste. Oui, papa, caméra Émergence One TV, le côté la bino. To yé le côté la nengeni ni boza ko fêter, nengeni ni boyambi sango informateur. Oyo mokonzi mboka atie parce que le côté kala ki ba Congo bazali ko zela yango wana après avoir comment na mokonzi mboka akata ki libala pe a panzaki entre coalition les acquis na FCC durant toute une année bazali kozela ou soit bamisu basatanda ki nango pété balbayi ke non mokonzi mboka okoka te mokonzi mboka aza na mesure te mokonzi mboka aza dirigé par président sortant Félani Joseph Kabila Kabange mais tomoni kaka na mbula oyo bazali ko critiquer mokonzi mboka ezapeka le même année oyo mokonzi mboka a suivi ba décision ya makasi. Alors papa tout banana nous na présentation très rapidement bato bazotala yo kombo na ngai Sami Bosombo Itoko. Oui papa Sami Bosombo poussa na maboye poto za moi katikati wana naza moko ya ba combattant ya UDPS banda 1988. OK. D'abord eloko ya liboso na kopesa na le souhaiter chef de l'État bonne année et puis Nzambe na neo Nzambe apambola ye apambola libota na ye apambola famille na ye et puis Nzambe apesa ye sagesse maturité intelligence spirituelle ya ko diriger mboka oyo na yebi ke ye aza ya Nzambe balinga te aza ya Nzambe yango na yebisi ye kaka na yebisi Nzambe otosambelaka Jésus Christ APC sagesse, maturité, pas intelligence, il y a qu'à diriger Mboka Oyo. Oui, papa, le plaisir est vraiment partagé, surtout parce que tu écoutes papa Nabiso, vous êtes en uniforme, tu es habité. Oui, comme il y a personnalité, mais tu vois quand on a serré Mobutu, tout le monde y a salami. Tout le monde y a serré Mobutu, il y a sacré salemaki, tout le monde y a sous le lot. Mokondi Mboka, Azaka na trace, il y a Mokondi, ouais, les cas quand on a combat maréchal Mobutu. Te, au moni, ce que mon émission a uniforme, boy. Biso to ba partout et pesa mbongo te. Biso moko eza initiative na biso moko. To sombi bilamba biso moko to tongisi biso moko pour to fêter na le premier. Yango moni to sangana ki to ko sepela biso moko. Donc on les a contribution ya biso moko. Contribution ya biso moko ne to sali ki to fêter. Pour na parti au biso tolinga omoni na esengo moko pour konzi fachi moelon pour béton batu basalaka mais moelon ezaka ya Nzambe ye aza eli ya Nzambe yango na bengi fachi moelon omoni ne esengo on essaye que to somba ba uniforme to na contribution na biso to sala ki to fêter ko comparer biso na biloko mususu wana te on a kotanga pe kombote. Oui papa, merci vraiment pour la réponse.
base oyo eza base monge bandi lelo te et vision na bino ezali ndenge nini tango bozali kosanga na kaboye tango bozali kovanda bino na bino ba papa bozali ko encadrer jeunesse to ezaka retrouvaille moko ya bino moko uniquement ba papa te omoni biso ndenge tozala boye donc omoni biso toko soutenir président de la République na ndenge nini omoni ndenge tosanga na kaboye jeunesse belé en tout cas eza moi passe yango omoni tant toko sangana toko benga pe ba jeune toyebisa bango le passé na le présent omoni alors ebele bayebaki ta ya président Kondo Maréchal te bango mingi na bango babotami mingi bakoli na tango oyo Kabila azwi pouvoir ba vivre mais bayebi pena ba réalité te yango nomoni to quand même kopesa bango ba conseil koyebisa bango to bandi ndenge nini tozalaki pe ndenge nini to kokende pe ndenge nini. Voilà. Oui, merci vraiment papa et j'espère que lobby Olanda qui officialisé que papa Bati Lukwebo nommé informateur. Ben impression na yo eza ndenge nini, pe sentiment na eza ndenge nini. Est-ce qu'il a mérité yango ou pas? Bon, omoni mingi na lesengo. Mais mingi penza baebi Bati papa Bati Lukwebo te. Mais na kolobelo komoko. Omoni est wana mobimba. À l'époque il y a Kondo Maréchal, tant vieux, pauvre Kondo aussi, papa Tshisekedi, tout ça qui au moins 80% bazaïka ba combattants de l'IDPS. Dans le bilan que bati o bango baebi ba moni lelo, mais ce qui va se référer na ba moment moko passé, na kanisi na conférence nationale souveraine, bati na Pierre Lumbi. Bazaki, ba président de la société civile, il y a opposition, donc il y a bisso. Côté kuna toaki na ba bongombe boulu, ba côté ya ba MPR. Omoni amutu oyo a soutena elite ya ye eza ya lelote. Donc ça pena moi na IDPS. Aza pena ya bisso malgré ce qu'on a FCC ndenge nini, c'est que bon comprendre kaka puisque na pena la lingi ko sala commentaire te bon comprendre que amutu omoni aza mutu soka se retrouver un peu côté kuna bon comprendre mais passer na ye azaki pena ya biso mais soki lelo alobi même ka ye ko soutenir chef de l'état donc comprendre que mwana na kati ya ndako ata a BBC mais papa alimbisaka. Donc, on a comme l'impression que récupérer le pion majeur na bino oya kala bakendaki na ngambo FCC bokomo kozongisa bango. Tout à fait. Politique les appelle lengwana te papa. Toi on a besoin na bango. On a besoin na bango. Toi on a besoin. On m'a dit biso to le balo biso to ba combattant ya IDPS. Mais batunyo so ba votaka. Matutu te ba bimaka. Même temps on mona lelo za ba marche. Même ba batunyo so tout ba combattant IDPS ba ya même ba rassemblement ou bien ba réunion ou bien ba meeting. Population nyo so ya kate. Ba msusu bazala ba na kati ya IDPS mais ba vanda na bango na banda. Yo lingo ba talaka ba vote ndenge ezalaka. Omoni bato belé o ba votaki lo fachi. Ba yaka na bango na ba meeting te. Ba yaka pe na ba marche te. Mais ba sa bato IDPS mais ba vanda na bango na banda. Omoni ça ka ndengo. Oui, papa. Pour la zone moulaï parce que faut la sonner papa msubazawana mais quand pour ebisanga année oyo ndenge mokonza mboka kambi mboka akambi yango ndenge nini et ba temps fort nini et le nini ko retenir en tant que muto penda to papa o penda ayeba ba politique oyo nini sepelisi mokonza mboka sali na année 2020 omoni na année 2020 tozalaki na moi mobulu biso nous on croyait peut-être que tout ça là na bandeko na biso puisque zaki to sala na bandeko na biso mais bandeko na biso couleur blanche bango bako benga rouge omoni biso to président Fachi alakisaki motema malamu omoni envers bango pas toi qui na coalition na bango mais bato na ba rendre président Fachi mauvais service
Ils ont manifesté la mauvaise foi. Ah voilà. Yango no moni il fallait kaka toka bwana na bango. Mais nakanisi soko lobi nanga biloko na retenu na chef de l'état l'année 2020 oui, eza mo ebele malgré que toko ko loba nyonso tout est passé bien te parce que tout ça quand même bateau faut te reconnaître bateau là ba rendre biso mauvais service. Mais soki na moni net na gratuité. Chef de l'état pesi gratuité. Babundisi kaka biso. Azalaki na motema malamu pour que abongisa mboka bato ba rendre biso ka mauvais service mais je crois na initiative oyazui omoni je crois ndenge lobi asangisa bana mboka nyoso omoni wato sala point d'intérêt ya Congo union sacrée. Ouais alors point d'intérêt ya mboka je crois que batu nyoso toutes les provinces lokola bandimi yango batu nyoso bandimi yango nzambe pa ndimi ça veut dire que mbaloyo tant toko sala assemblée à sika sénat pe à sika gouvernement à sika c'est pour l'intérêt ya Congo omoni pour l'intérêt Congo omoni biso nyoso tout même tant to zala kana to la kata IDPS souci na biso numéro 1 zarani souci manini kaka que mboka oyo ekende liboso. Toi la poste que mboka oyo ekende liboso bato belé bazolo bato wana nkita tozala mboko tondi richesse mais richesse on to bénéficier raté. Oui, merci vraiment papa to komina suka pona yo juste kaka moi juste un mot moi remercier moi mbali moi ba ve le maire na yo représenter na moi 2 personnes pour que to clôturer na yo. On appelle ça on a madame Langa kombo nani Libota Lina Bilonda maman Lina Bilonda merveilleux maman. Et puis la pesi na famille RDC Mobimba o balingi changement o ba na souci ya mboka oyo en tout cas nzamba pambola bango. Ok, merci. Voilà les acquis dernier mot ya papa Nabiso Sami et papa Nabiso Sami bosombo moko vraiment ba guerrier ba militant ba bunda makasi na papa Nabiso fait Etienne Tshisekedi ba continuera toujours lutte et bazo continuer toujours musala et biso beto continuer toujours musala et tozo poussa na pour que to benga ba papa mususu papa Langaye papa Didier. Oui, papa bango baza lelo pena na baike na yo kutana papa masolo zali a lelo rien qu'il y a eu des pestes papa tout le monde bazo sepela papa bazo fêter papa baza na esengo mokonzi mboka déjà assez lancé masolo pour la année 2021 oyo déjà hier mokonzi mboka atiki mboka na maboka nzambe et puis na nuit ya lelo ya le 21 mokonzi mboka a continuer toujours kotika mboka na maboko ya tata nzambe parce que makambo se bandi papa ozonga ma simabwe ozaka moi vigilant kuna na caméra. Oui papa Nabiso bonjour merveilleux bonne année 2021 to souhaiter que c'est que année zapena année moko ya esengo pe ba réalisation na développement mboka na décollage non seulement ya RDC mais Afrique. Oui papa, moi rapide nayo. Déjà hier le chef de l'État a officialisé le nom de l'informateur. Il y a Mboka Nabiso a continuer par travailler et l'ongo naie. Et yo impressionné les par rapport à l'informateur ou à qui nommé na kombo papa Bati Lukwebo. Ndeko journaliste. Yo comprendre sengo ezaka tinangate. Bati Lukwebo azaka président de la société civile à l'époque de Mobutu. Na conférence nationale. Toyebi Oh Yazali, un homme politique, aujourd'hui, n'a pas aspiration à Malamu au Toyebi, tourné vers l'intérêt national. Vous comprenez? Naminito, Kenya na nord, sud, est, choix à président de la République, na Combo Yabati du Kwebo, accepté par tout le monde. Toute tendance confondue politique, même voire même tendance tribale ou provinciale. Bati Lukwebo, un homme compétent qui va faire un travail au Rosalake, Bakongomani, Lolengo, Daniel Safu, na Mukebai, oh ngana lingara mingi Lolengo balobaka, Bakongomani, Bakosepela. Et puis bandeko la biso dans la diaspora, kaka ne bazali, Bakosepela. Bati Lukwebo, c'est le choix du peuple, les choix de l'union sacrée où le président a décrété qui à partir
la consultation. Voilà. Oui, papa, j'ai remarqué que vous faites vraiment confiance et ils ont vraiment plaisir à travers le soutien président Fachi Béton, Fachi Émergence. Maintenant, vous ne craignez pas à ce que Azala pion moko oyo lobby ko m'appelle trahison pour mboka parce qu'il a travaillé déjà pour na bateau bazana kamususu ya FCC. Voilà pendant la sécurité makasi, so za la crainte wana. Vous comprenez? Bati le Kwebo a un combat politique. Moninga ta le lengo na lati. Naza IDPS 100% depuis bon mois depuis les années 82 naza déjà elengé. Nazo mona ndenge ba leader à liboso ya opposition contre Mobutu ba bondaki contre Mobutu. Pe baba ati lukwebo ba ekolanda sima na bango. Hein? Ba ati lukwebo eza aspiration ya peuple ndeko na ngai. Ko lukate o lukako lukaba petite bête to ndenge nini ba ati lukwebo c'est l'aspiration du peuple. À l'époque tangu balingi ba nommé informateur bandeko ya FCC bango basalaki baboyi basalaki na bango anticipation ya bakebio nous sommes déjà majoritaires c'était pour contourner baati lukwebo pour sur le plan politique dans la famille politique il faut divergence politique ezala son de cloche contraire ya oyo bino kata pe perdre ezala baboya ka po bayabaka poids politique ya baati lukwebo c'est un poids politique ndeko na ngai. Un monsieur a une aspiration politique, le président de la République, malgré mon ennemi de peste, merci peuple, malgré le lenge oyo, président Koutalaki dernièrement, Bolandaki, Sango, Bilili, Nabetandoike, que Mokonja Yambaki Katumbi, Ayambaki Pe. Memba ba poids politique non négligeable dans ces pays ba moni était na lolenge na bango to moni lelo ba lobaki na biso te mais to comprendre que ba comprendre que l'homme de la situation actuelle c'est Bachi Lukwebo. Oui, l'homme de la situation actuelle, c'est Bachi Lukwebo. Mais nous remarquons vraiment implication de Martin Fayulu le Makambo vraiment exacté vraiment papa. Mais ça fait parmi bateau pe ba Congolais ba souhaiter qui bazala un jour pe ba kondi mboka. Mais papa, yo en tant que politique, en tant que papa venant aura temps ya kolandela makambo ya mboka. Apport Martin Fayulu et rozala important vraiment na union sacrée oyo. Ndeko na boy ko ngena ba détail parce que ce n'est pas le moment. Les chiens à bois, la caravane passe. Martin Fayulu a été fabriqué par notre père, les Sphinx, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Na ba poids politique bazaki mususu pembeni na ye ba kongomani boye bango. Martin Fayulu a été fabriqué. On les azala na image ya Sphinx. Mais Cupide que Yazalaki, Alukaki, Alukabanzela la Luenge Naye. Mais il y a un problème. L'homme qui est à la tête du pays, le Limisanga la commune na Lopoto, Motoyo, Azali, na Kokumba, Mboka Nabiso Lelo, le commandant suprême. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, le président de la République. Coup de chapeau, na longoli chapeau, na s'incliner. Azali na onction. Et puis, Nzambe atie le boko simanaye. Ba Kongomani nyonso, bazali kondimaye. Martin Fayulu, azaki pembeni na ye. Oyo azo sala, ayebi dérapage nini koti katret na ye na ko expliquer ngote po nazaki na ye te. Mais bazalaki lolenge moko na lamuka po babimisa moto moko. Et puis mission zaki ke ba débouter Joseph Kabila. Mais lelo Joseph Kabila a sous-outé. Ndeko prometaki déboulonnage et salami lelo. Et lolenge nini ye neti Katumbi na bao mosusu wana. Nandeko na ye oyo akendi na badi limbisanga soko ebi kombo na ye zongiselaka kombo na ye o Félix anomaki na badi nani ndeko Matungulu
pona nini yepe arozonga te asalali inyo sakeza nini eza lolenge nini toko sala lisanga po totombola mboka mais soki yo boyi pe ozoloba ke ekokisama te c'est que la posa mboka etombwama te ozo comprendre ça mauvaise foi yango toloba nini toza su na ngonga na ntango wana te oyo ezalaka ya bakomba ya l'époque ya Sphinx autre temps autre mers mwana azaki mwana na lolenge ya tata mais lelo mwana aza lolenge ya tata te mais botata na ye eza kati na ye avec tolérance balobaka boye ndeko na ngai mpona chite il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a que de mauvaises chefs même ndeko Shadari aza mabe te ntango aza na mokonzi ya malonga oyo azoloba prone makambo malonga akosala nini akokoma akokota oyo mobutu azoloba akozala na alima alima donc tellement Rosalana Alima. Oui papa, juste une question moi papa, nous remarquons vraiment que même na FCC, bon bah ça la force FCC, ezaka batu ba utaka kaka na IDPS. Ce que totali batu lokola ba papa na biso ba ti lukwebo totali batu lokola ba nani oyo wazalaki informateur nani na ba kuta informateur. Wazalaki chargé à communication. Comme on a écouté zo kimanga ye papa, kitako comme zo kimanga nzambe. Chef à communication, porte-parole le chef, il y a Joseph Kabila. Comme il y a Kalaté. Presque surtout, ok, papa Nabiso, ministre, il y a sport. Baza tellement ébélé, on a comme l'impression, c'est comme si IDPS, on a lutté contre Nabana, Yemoko, mais on a sous force et pas Nakamususu. Dabandi soko landaka Kondo Etienne Tshisekedi azala lobaboyi aza contre Motote comme Yesiko la mère Mende. Ah ouais amen, merci beaucoup salutations à monsieur l'honorable Lambert Mende pour aza muto ngai na respectaka makati Denis Kambai bakomo kuti bandi oyasuke oui donc bango tu ba bata IDPS ngai na pesa ya na réponse na yo oyebi Kondo Etienne Tshisekedi azolo baboye il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et puis école IDPS ezaki école oyo eformaki batoyo bazo balelo et mukuna éveil patriotique. Et l'éveil a commencé avec les 13 parlementaires et longo na Etienne Tshisekedi les Sphinx oyo tozali ko regretter lelo. Vous comprenez? Ba Shadari nyonso na basusu ba Mende baleki kaka na école wana ya IDPS. Vous comprenez ndeko na ngai? Vous comprenez ndeko na ngai? Donc c'est une école. Même le lengo tozo balelo. Les Mobutistes aussi sont derrière et les Fachi. Les Mobutistes aussi ont été derrière Nani, le président honoraire Kabila, que je salue en passant. Hein? Mais le problème est Zaboui. Ezali Mokondi Oyo Azana tête Yende Apesaka Nzela. Vous comprenez? Naboy ko critiquer Oyo Alekaki. Vous comprenez? Hein? En tout cas par humilité, na respect pour naïe. Mais par rapport à Oyo, tozo kumisa lelo, tozo élever lelo, Fachi béton, pour naïe, azo prôner, oh papa nazo ba l'état des droits. Oh toyebi, la justice élève une nation. Et aujourd'hui, tozo monake, batonyo surtout bazo sala nini, bazo luka bazo ngana nzela. Même de Torobanga était, Shadari Torobanga était, Nehemi Mouilana, Nyonso wana Torobanga bangote, poto ebedini, leadership oyo ezali ko s'installer na mboka pour le moment. Eza leadership oyo eza kozongisa ba Kongomani nyonso tout na nzela. Vous comprenez? Oui, merci papa, juste une question Moro Linga Lisusu.
pona okoloba ndenge ni pona bandeko o bazoloba ke non union sacrée ezalo ka mutu kaka ba changer na bango kaka couleur pa mais moteur wana mabe ya kala ba yeba susu ba tia ngo kaka wana do ba changer bango le côté mutu kezaka mutu kala ngai na ko pesa ya no moko simple eza motema mabe to moni ba changement ebele hein soki na moni na bandi ko énumérer awa gratuité enseignement lelo na téléphone nanga oyo na nzela oyo nazotia téléphone na ba ndeko nanga même baza na poto na Congo ba mona soko za na victoire wana WhatsApp na yo na nini eza problème hein so ba moni image ya président honoraire tout le lenge ni ba message ba kangio aujourd'hui il y a la liberté d'expression mais outrage au chef de l'état wana au baby na yo etalio tant on a lobby est-ce que na fingi président honoré voilà il faut qu'on respecte Bakondiamboka les hommes qui ont vécu il faut les respecter. Kabila a été ce qu'il a été mon président, il va le rester et puis na kopesa ye ba honneur mais batomosusu bazali na sans soin respecter. C'est pourquoi je dis ceci, lelo bilembo belé ezoko monisake mokonja lelo azo planter ba bilembo oyo kosala nini mboka ekokende liboso ba base oyo kosala développement fondation soki ndako eza na fondation te soki ndako eza na fondation malamu te seke masolo ekotambola na nsima ntango eleve ekokweya yango tozoloba nini kabia lelo oyo eza koleka lelo eza bafondation même ata bakongomani balie 3 fois te ndenge ezalaka na periode ya bacolon malgré ça la film ya kota biso maboko tokomi ba handicapé mais obotema handicapé te mais lelo tozoyeba ke biso nyonso mwana mboka Chilombo azo planter ba décor oyo kosala ke lobby mboka ekotelema oyo nyonso aza kondima te ndeko na ngai na otako yebisa yo na motuna moko lobaki na ngai les chiens à bois la caravane passe. Oui, merci papa. Juste une question papa. Et le roni oyo retenir na année 2020 oyo omukonzi mboka sali oyo sepelisiyo. Ezani ni moko kaka na sengi. Na kolbaka moko na koyebisa yo le président de la République avait promis si je ne me trompe pas au recadrenga ce n'est pas fin 2018 c'était début 2019 alobaki il va déboulonner le système de la Kabylie. Aujourd'hui, le système de la Kabylie est déjà déboulonné et quelqu'un tout ça la finissage. Il y a des boulonnements merci. On s'adresse au peuple congolais et puis un mot gentil na président de la République Talaka Lelo Tobandi Mboula Esika. Peuple congolais n'a souhaité bino meilleurs vœux, bonne année 2020. Et vous allez encore plus meilleur. Ce que c'est que Covid, Oyo, pandémie et Andé Bisso et même ba proche la biso ebelete le longue au président ça de ça qui na biso à lobaki te ndé année 2020 ezaki susu kitoko koleka makasi yango nakoyebisa na bino tous à la biso surtout réunis autour de l'union sacrée de la nation au président azali ko mettre en place et puis nazako yebisa mokonzi mboka le président de la République le commandant suprême Félix, ouais, le garant de la nation, Félix Tshisekedi Tshilombo a continué à lancer Wana. Et Lelo, net à reine de l'Union africaine, que l'État démocratique du Congo est le catalyseur pour le développement de la, non seulement de la RDC et aussi de l'Afrique. J'ai dit et j'ai terminé. Oui, merci vraiment. On n'a pas l'habitude Didier. Et aussi qu'on intervenir pas et pas mais qui un peu comme ça la source de recadrage pour nous permettre yo Congolais partout à travers le monde aussi que Kozama ou yo qui papa lobby. N'a profité vraiment, n'a présenté ba meilleur venangai vraiment, n'a mettre Fabrice Loboko ceinture noire Kauka Mobimba pe Congo Mobimba et confirmant c'est vraiment officiel mettre Loboko ceinture noire au bout et azate un maître moko civilisé mettre moko mutu salaka un maître moko vraiment avant de ça ma solo donc voilà bena base donc tous toujours continuer bozo komona oyo bozo mona ba papa bazo sepela na honneur ya mokonzi mboka parce que déjà lobby so de moto ezaki déjà inauguré déjà lobby
ça dit hier mokonzi mboka alobaki déjà pendant que non Baïti Lukobo informateur. Donc on a vraiment année 2021 en beauté parce que Moussa les Obanda papa la poussana les sous papa talaka kuna dans la caméra Emergence One TV. Oui papa toi la minute belé témoin des questions pour nayo et basango nini oyo sepeli sio to makamuni sepeli sakyo na mbula oyo tikoleka nini omokonza mboka sake sepeli sakyo tanga tami balé ya pamba. Non ma camion so ya mbula le ka président sala ngo bien malgré mboka ba congolais ba l'équipe à dictature. Bon les cambona dans la nécessaire awa. On a reçu papa président de la République. Biso tozale ba membre ya NDPS. Depuis 2010 toza parti musuto tozala na NDPS. Kola na libanda makamion so wana. Mais bantu to ka vala wana mingi ba pensionnaire yonatra. Oui, papa na kati ya kauka na bana na ni to souffrir. Nangana na présenté la papa président de la République ayo qui la pensionnaire yonatra mawa. Je un grand merci vraiment à l'équipe technique qui a vraiment assuré le lot par Novi Douma. Donc on appelle Sibino vraiment beauté et surtout bah vers le meilleur nanga vraiment makasi na maman Valentine maman aboti ngai. Allez la rage on no moi ngai au moins dédicace na zoraté oui ma vala dédicace ya ngwana. Et surtout un grand merci à Sandra Mbabou depuis Londres et puis Carlos José déjà tous na kin awa vacances et surtout avec Zozo Mbenga Dolimbenga baza toujours awa batu bauti ba Norvège bauti ba Bruxelles ba Belgique ba vraiment awa pour que tout fêter ensemble. Merci vraiment na yo Véronica Lodge depuis Belgique et merci les tous na ndeko na lingaka mingi passeport rouge depuis Belgique vraiment yo vraiment soutenir Emergence One TV et c'est ngeza bakase papa ya to donc to silisa yaka to moni oui ça va to moni yo papa c'est ngeza makase to moni le to za ko sepela ide pesa le ndeko ozokale caméra ko yo longwa na tezela na mutika mbuye biso oui papa mais quand peu solo na nuna bande ko Congo bazota na kusa na papa na sepeli mingi ko kuta na yo babi ke yo neza responsable ya base oui base union sacrée oui c'est présenté dans le bateau et bayo ndeko ozala le kaliboso caméra vraiment il faut être sage quand même bon ngai papa Théo Kwedituka kolo base ya Sans État manga université nga kolo base donc mtasala bazo ezangai yo mtosala bazo ngam na sala bazo sikoyo papa le lotoye to solo na bino to kuta na bino to moni bino bozo fêter déjà Emergence One TV ils en essengo ko otala bino mokonzi mboka lobi déjà ça anomaki informateur prière de la nation ezalaki déjà epesa le maki déjà atiki mboka na maboko ya Nzambe yo ba impression eza ndenge nini ba impression nga eza déjà ko sepela nga eza lanu donc on se peut le laisser pour na bahati informateur donc yango sepeli biso et sepeli si biso makanisi mokonzi mboka azalaki nango yango esalami yango moni biso ale na base tozo sepela tozo mela pour informateur na biso bimi bahati lukwebo. Oui, bahati lukwebo informateur aza ko assurer bino vraiment que musala malamu ko salema et surtout na tant ba PCA ils allaient renouvelable et nous espérons qu'il y a arosala makambo malamu. Papa arosala makambo malamu. Talaka mukili mobimba ba imite ba sepeli na nomination comme informateur donc makambo keleka kitoko makambo se sala kitoko oui mais oyo to tiko clôturer et le ronini oyo sala maki to événement ni sala maki o mokonza mboka saki oyo marka ki yo pe sepeli saki ata mi balé pamba papa tout d'abord to inaugurer na saut de mouton donc et ça na makambo eloka kitoko et puis ya mi balé ndenga bomi relation à FCC cash to bomi libala wana donc on se prend l'angeza yango wana wana solo ba et coupi divorce on va te bele bandimaki te oso comprendre to bomi libala wana moi si soko so botate akwa bona kovanda na eti oboti na yo te pour les meilleurs na yo ngalo so mosi mususu pour les meilleurs pour les pires papa pour les meilleurs pour les pires pour les meilleurs pour les pires to sali 2 ans mbongo na libala na pesa ke belé oboti na yo te ngala na besoin na bota kene na yo tika lozo moto mso na bota na ye et puis na super déjà basonga na bota na bango union sacrée de la nation papa esengo to wana ngwawa tika
Oui, c'est un mot gentil, le président de la République, et surtout pour les Congolais, tout le monde en ce net moment. Donc, papa Félix Tshisekedi Tshilombo, donc il a évité biso bali IDPS il était. Donc, vanda na ngwende na yo. Donc, on ndima kite, bate bele bandima kite. Mais lelo baye kondima. Oh, Fati elo côté. Oh, Fati memaka ba carton na poto. Oh, Fati bo lelo ngo emonani. Tala mutu azanango. Papa Fati vanda na yo. Vanda yo to asima na yo. Toko bakisela yo, yo salaka musala yo. Et so mwana misu. Oui, merci maman papa. Maman zela maman ya maman loba. Papa yo zela no maman loba mwana. Oui maman. Papa pardon maman loba no mwana. Maman la biso poussa na boye. O pena o baza maman kauka, maman kauka maman bango yo. Oui maman s'est présenter rapidement. Ah ngama Amado. Afai na kauka université 37. En tout cas, tu sais pour la journée à l'élo, tu comme 2021, tu sais ma casse, nzamba bateli biso. En tout cas, pour la Fati beto avant d'anaye kaka. Avant d'anaye kaka, yaza ya nzambe te. Oui. Et le roni no mokonza mboka saki na 2020 so sepeli saki yo. Bon, oye sepeli sa ngai nanu Fati beto azana no toujours mwana mboka. Ayebi pasa ba Congolais. Ayebi souffrance à Congolais, oyo bazo vivre nango yango tolingaki mwana mboka akota na place wana po ayebi pasi ya bana mboka bazo souffrir. En tout cas, avanda na ye kaka Fati beto vanda na yonde nzambe nda ponaki yo eza ba révélation e monanaki kalake tokozwa mokonzi moko oyo aza mwana mboka ayebi souci ya peuple ayebi pasi ya bana mboka eza nde ye. Avant d'anaye. Tu dis que la mère mène des pas sur la union sacrée. Yo, ben, au rôle de bon, ce qu'il y a, mais union sacrée. Te yangonde. Yesoko aya. Amsuba zoya ko bata masima union sacrée. Tu es bien place bango bazalaki. Ko bima sikoyo bakota na union sacrée zalaka bongo. Merci maman. Moi bambote na bato bazali kotala na minute oyo. Ah bambote ya trop. Ah na pesi libota na ngambote. Na pesi bana na ngai roli surtout jogo. Oya Mahamado. Mwana na ye jogo roli. Oya beti na chikuku. Famille à papa. Oui, merci beaucoup. Oui, papa, déjà, à la parole. Merci vraiment, maman Mado. Merci beaucoup. Ok. Oui, mon papa, bonjour. Merci beaucoup, Mervé. Tout d'abord, merci pour les bons dieux. Les bons dieux à Pessibiso grâce. Parce que la semaine passée, au 5 interview, il fallait intervenir. Dans Maloba, Batualoba qui mais, toujours dans monotonie. Alors, on a eu la Sikoyo. On a solo pour na président Fati. Azali domoko o nzamba pesibiso. Donc nzamba pesibiso ndengeni parce que ma président Kabila a dirigé pendant 18 ans. Ba sala ki pe malamu, ba ki pe ba don nzamba pesa ki biso. C'est un peu de nous expliquer. Azado a pesibiso, nzamba pesibiso na ndengeni pe na sens nini. Bon, tant na lobby que azali li kabo o nzamba pesibiso, tant nzamba pesa ga provision, apesa ga vision. Alors, tant tozo li kabo oyo ya président Fati ezali a sali rupture. Il y a continuité à AFDEL. Pour Kabila tanga na AFDEL, il y a même biso ba bloc ba rébellion, ba groupe rébellion, ayo ko tchaso ba désordre. Malgré accord auto ko sala na pona ko longa na Mobutu. Mais Kabila tanga toujours sur la continuité. Continuité à AFDEL ngo na Kabila. Alors pour nous remettre rupture wana, il fallait kaka l'UDPS parce que l'UDPS c'est un parti mo sacré. Pour les pères fondateurs, il y a eu deux personnes c'est Cardinal Malula. C'est une révélation qu'on appelle parce que Batuming Bayaba qui a voté. Ah, maman, non, c'est la vérité. Les journalistes, il faut chercher l'information. Oui, journaliste oui, non, mais un peu qu'on loue le sous, qu'on a confirmation, qu'on a sous maintenant, beaucoup de notables à IDPS. Mais vraiment, il n'y a pas besoin de dire que les 13 parlementaires. N'est pas basala pena que IDPS n'est à la IDPS n'est à l'îlot et papa n'a biso fait Etienne Tshisekedi n'est pas tika na flamboana n'a tombola pena IDPS pena comme le IDPS n'a pas lutte sur ma casse au papa Bundi et le ngona ba oyo ba ko ya après ko soutenir ye ba Bundi na ensemble mais yo ba que Cardinal Malula c'est ça. Oui, Cardinal Malula fondateur c'est une information il faut aussi vérifier. Voilà au moni Etienne Tshisekedi or batu ba parce que ngana zali
na âge na mona moké mais que je fais les informations. Etienne avec le plus jeune parlementaire na époque wana. Or la lutte oyo cardinal Malula bandaki le premier opposant ya Mobutu ezaki cardinal Malula. Cardinal Malula tango azako s'imposer na régime ya Mobutu. Or siko etant que azaki mwana ya mosali azaki sango akoyo jamais kokota au fond ya politique. Azaki na ba limite. Azaki na ba limite. OK. Alors sikoyo akeko luka ba on ba kalonjo na ba kalonjo du tout on bazaki na ba père fondateur ya IDPS, c'est le père fondateur ya Malula. Lokola ye moya kota politique ezati lokola azaki nganga nzambe aza au milieu du village ya ngwana akenaki ko benga bandeko na ye ba kalonjo akebenga bandeko na ye ba frère na ye lokola bango ba frère ne bazaki ba opposant. Effectivement donc bazaki na kati ensemble babiloko babaviro Mobutu bandi ko sala. Or premier massacre au Mobutu asalaki ezaki na Bandundu. Quand Bandundu bazaka pere bando banga Mobutu. Oui papa, merci vraiment d'accompagner cinq histoires en histoire to kota so parce que na luko pena to solo pena malamu pena pesa mambo le beza vraiment important et par rapport à l'actualité nomination ya basi le comme informateur inauguration ya baso de mouton 4 et surtout na événement ni oyo retenir par rapport à 2020 année autotique traversée pour que tout à 2021 ni oyo retenir malonga pour la Mokonzamboka durant l'année 2020. Alors eloko oyo ezali très important oyo côté sur na kata histoire. Les faits Etienne Tshisekedi Lobaki que jour lui de paix félicité jour lui de paix au pouvoir l'issasi mokote ekobeta. Or prophétie oyo apesaki c'est la continuité. L'issasi ebete mete to gagner lit o na bik ndenge Lumumba Lobaki. Ce n'est pas un cadeau que vous avez donné. Kabila a fait son cadeau, mais c'est une lutte que nous avons lutté. Mais obligé de Kabila a IDPS pouvoir. Oh non, peut-être que tu as une histoire. Bon, ce qu'on a dans un journaliste, on a tourné question, on a tourné question, mais on a tourné question. Kabila tango le fait mauvais à Koufi. Non, parce que Kabila pouvoir et là on a tourné dans un peu pour Kabila pèse son pouvoir. Kabila tango avec na 2001, on a tango Kabila le père à Koufi. Non, parce que Kabila pouvoir. Question na tout numéro que journaliste yo répondre nga malgré tout yo za mitune za yo na tout yo Kabila mto bien bisa oh non voilà mto bisa bango pouvoir va pesa ka batu mutango ko pouvoir de l'énergie za pouvoir va pesa ka toujours batu afi pouvoir te to mériter l'IDPS a mérité IDPS za li parti o ya Nzambe dès le commencement l'IDPS zo tali abréviation IDPS za leni l'union pour la démocratie et le progrès social l'IDPS za école ya formation ya combattants. Au gros, les militaires peuvent perdre de Tchaye. Aux militaires, la moka, la résistance, devant Biso, bataille de paix. Tout ça, la culture, la démocratie. Père Nabiso Azali, père fondateur, que l'IDPS Azali, parti Moko, Oyo, et ça qui incarne la population. Ceux qui sont partis, Oyo, Banagi, Kolia, Mbongo, Tobani, et tiennent à l'état qui est pour le peuple, et ça qui est pour le Boumounaye, mais tout comme un état ôté. Oui, merci vraiment papa. Il y a deux événements où ça est marqué en 2020 et pour que tu me un peu que papa me soit zappé en ciment. Voilà, événement Oyo est marqué Ngaï est marqué année. Oyo batu ba ndeko benga Kabila China Rambo. Oyo batu ba ndeko kandiza ke makandisa batu za Nzambe te. Ne ba no mona Kabila ne ba no banga Kabila ne ba no bo mabiso ba marche. Mais Kabila même la retraite politique. A combien la colonie va tout na Kabila. Oyo ko sa ni na colonie va passer interview Kabila lobiete makama politique encore tete na makama commerce na la famille ngai événement we marqué ngai ngwana. Kabila de la colonie avec ali ma politique. Ayi ma politique te a quelle retraite politique a quelle retraite ya. Ayo sa commerce. Ayo sa commerce Kabila bangi. Mais soko tali na article 69 yo la ni makambwana solo Mokonzamboka président Noël le bible bon. Oh mais l'image dans la TV radio te. TV radio te.
Oui, merci. Comprenez, bah militaire IDPS, bon, bah toujours chaud. Donc, bah la mboka à la lettre. À la loupe. Oui, bah la mboka à la loupe. Donc, les ans pendant. Papa, merci. La démocratie, oui, papa, merci vraiment. Moi, bah meilleur vœu na yo ko adresser on a nani tala l'autre les 1er janvier tous fêter ensemble. Na papa tout bazali awa. Bon, bah meilleur vœu na ngala ko bana tout d'abord na moi nanga na femme na ngai. Marié Chibangila na opena fêter ba bono fête de l'année. Na pesi famille Mobimba pour bazai belé bana bazai belé bo famille na ye na famille na ngai en tout cas na ba combattant autoza na bango par la grâce de Dieu. Soki ndenge bible lobi kolala kolamboka eza bitite mais c'est une grâce malgré tout ce qui tout ça du tout. Baninga auto bandangi na bango na début à janvier tito comme lelo. Bango ba wuti pona wana considérer to wuti na champ de bataille. Beaucoup de morts batu ba kufi mais biso dia a garder biso yango moni échala. Oui, merci vraiment pour l'intervention. Et merveilleux, bonne année à toi. Oui, tout ça continue toujours vraiment le Tobi Toza na base à IDPS na niveau ya Kauka o tozo mona vraiment ba papa ne ba vandi wana déjà notable à vous l'honneur. Na banoso na maman. Oui, ndeko ba posa lo ba ndeko moi lo ba moko. Oui, papa pousse na déjà awa. Oui, ndeko aux militaires IDPS. Bon, aux militaires IDPS, na combattant jusqu'à fatigué. Yo, force du progrès. Naza force du progrès. Oui, ndeko. Ba sentiment no ezandenge nini ni to clôturer année politique na biso na ndepé to bandi yango. Ezaki échec to réussite. Na minute loko na koloba ezaki réussite. Jusqu'à maintenant, eza réussite. Ngai naza combattant. Réussite sur quel point? Et réussite, on va expliquer comment. Les réussites on a encore des réussite, oui. Les ans à point niniqué, tout ça balongi depuis début jusqu'à infini. Pomboula ici et Sili. Le problème c'est quoi? Na salué na nous président Nangaï. Bonjour et bonsoir. Parce que c'est le seul et unique. Na taroyo memi biso jusqu'à la fin. Il y a ma belle mon que Zala qui était de gauche à droite parce que biso to zake veillé. To sepeli na oyo sali pona biso. Comme on a eu monsieur Dieudonné Mouteba, nazali coordonnateur, il y a un notable nyonso ya IDPS Tshisekedi. Oui, c'est un honneur pour Nabiso le Lokokutana papa, le coordonnateur de tous les notables. Il y a UDPS, c'est une fierté pour moi, c'est aussi une bénédiction. Nabandi on a année 2021. Merci vraiment papa d'accepter vraiment de nous accorder cette interview. Et papa, par rapport à l'actualité, hier, le chef de l'État a officialisé vraiment le nom, il y a informateur Nakombo, il y a Papa Bati Lukwebo. Vos impressions par rapport à la décision du chef de l'État? Oui, Mokonzi Mboka azali kosala makambo oyo et ali kosala elengi mingi na ba Congolais. Puisque président de la République dernièrement a ebisaki ba Congolais que na sali union sacrée de la nation et ali lingomba ya ba Congolais banso. Yangwana lelo tokomona sénateur Bati Lukwebo, informateur et sali esengo mingi na ba Congolais. Et sali esengo mingi na ba Congolais papa na biso Bati Lukwebo auti na ngambu ya FCC lelo akomi lelo na UDPS pour tout ça la force ou bien union sacrée. Et vous ne craignez pas à ce que ba oyo ba auti na ngambu oyo bazali ko commettre un peu ko torpiller mandat chef de l'État bazali ko pesa accepter à ça musana convenablement ba ya susu ko se retrouver le susu na union sacrée na sesi wana ba ko lukate ba lukaba be bisali susu te omoni ebongi bato bayeba vraie histoire. Bati Lukwebo ali nani? Bati Lukwebo ali FCCT. Omoni et ali parcours. Mais Bati Lukwebo yambo ngonga wana ya kala Bati Lukwebo alaki société civile alaki kolobela mboka. Omoni alors oyo FCC zali parcours. Mais Bati Lukwebo ali oyo biso toyebi ete alobelaka mingi makambo ya mboka. Oui, merci vraiment papa pour l'éclaircissement. Le plaisir est pour nous parce que vous avez papa vous avez expérience et surtout matière politique et nous étant de jeunes nous avons plus na poste souci wana ya komeka ko apprendre pas inabino. Étant ba aîné
Qu'est-ce que vous prévoyez déjà pour la jeunesse pour l'année 2021? Omoni son excellence Félix Antoine Tshisekedi ali mokonzi oyo ali kosala fierté ya mboka na biso po ete biso ba Congolais tobungisaki otokobenga identité mais lelo son excellence Félix Antoine Tshisekedi ali kozongisa azongiseli ba Congolais identité na bango. Identité ngo ezaki nini po bato ebele il faut baye bango mususu baye bomba o baye bité identité ngo pena olingo loba nini par l'identité. Omoni lelo soko tali malamu okomona ete na ngongo ya kala ya baningo balaki otokitani na bango na pouvoir oyo identité ya Congolais bungaki Congolais alaki moto moko pamba mais lelo emonani na mokili mobimba ete Congolais ali peuple oyo lelo azali na makoki ya kosala démarrage ya Afrique mobimba yango okomona lelo na mois ya janvier otoali na yango président son excellence Félix Antoine Tshisekedi akozala président ya Union africaine et ali pona kotombola Afrique mobimba. Omoni ali moko ya ba Congolais oyo ya kosala fierté ya Afrique mobimba. Omoni alors lokola ali Congolais lobi rozala fierté ya ba africain nyonso. Merci vraiment papa nazana esengo mingi. Comprenez vraiment que nazana esengo kozala pembeni ya papa parce que j'apprends beaucoup et j'aime aussi que papa bazaka surtout pour la biso ba jeune parce que tout ça a besoin de évoluer. On a comme l'impression la jeunesse d'aujourd'hui est abandonnée. Tout ça na bato ko encadrer biso malamu te suite ya ba divergence suite ya ba confusion moko politique ezala ki créer na république na biso lelo ekomi que no ba papa misusu ba komi ko sundola biso ba jeune. Papa nga zo insister plus na jeunesse parce que tu as vu que jeunesse est à venir il y a lobby ya mboka. Parce que si la jeunesse est mal préparée ça sous-entend déjà, nous voyons déjà que l'avenir peut être assuré. Papa n'a pas insisté. Ni bino ba papa, bozo bongisa pour na biso ba jeune na année 2021 oyo. Omoni na ba réforme ko sale maton ndenge nini. Na koloba boye. Todui mbala yambo na mboka na biso, tozwa mokonzi ya mboka oyo ali mwana mboka, oyo ali préparé. Omoni pona mboka oyo et puis pour na ba Congolais banso po ete ye ayebi Congolais e bandeli kino suka ayebi Congo e bandeli kino suka ayebi manso oyeli bosenga ya ba Congolais. Oui, l'année 2020 vraiment ils ont qui paient na moi événement ébélé papa. Oui, ils ont événement ébélé et salami, il y a eu de haut et de bas. Ba Congolais, ba leli, ba Congolais pe ba meki ko sepela. Papa yo, en tant que politique, qu'est-ce que vous avez retenu de meilleur durant l'année 2020? Oh, lelo, au côté que noté, Fachi, à ça lelo moko. Mokonza mboka lobaki na biso boyo. 2020, et ali année à action. 2020 effectivement, tu vivras ba action. Mi balé kaka papa. Ah, Olinga mi balé. Ça besoin de des actions au moins non ça c'est une action au Mokonza mboka à sali. Instauration et état de droit. Na 2020. Omoni. Na 2020 awa. Tomoni bosenga ya ba Congolais nyonso. Oyo eyei kokota na makanti ya Mokonza mboka oyo esali union sacrée. Hein, de la nation. Totie pembeni o azalaki présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, totie pembeni et alaki bosenga ya ba Congolais. Mais esalamaki. Mais esalemi po ete mokonzi alobaki et ali mbula ya action. Ba action yango wana ba Congolais ba vivre, ba moni yango po ete mokonzi mboka ali moko ya ba Congolais oyo ayebi kolela na bango
oyo ayebi pasi na bango oyo ayebi ke Congolais alingaka boye Congolais alingaka boye. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Papa, je vais vous laisser le micro. Juste 2 ou 3 phrases pour s'adresser à Congo Mobimba et s'adresser aussi à Mokonzi Mboka Ozali Kotala yo en ce net moment. Ngai d'abord na kotombela Mokonzi Mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Mobu Molamo Nzambe Nalola oyo bakobenga nzapa apesa ebwanya ebele po ete akonza mboka oyo na mayele ebele po ete bakongole banso se retrouver na bokonzi oyo na ye. Et puis naali susu kobakisa ete naali kotombela Mobu Molamo na baninga banso pe bandeko banso ya IDPS bandana président Jean-Marc Kaboun à Kaboun, secrétaire général Augustin Kabouya, président de la Ligue des jeunes Dr Emani, bango banso na ba fédéraux na biso nyonso ya ville ya Kisasa na kotombela bango Mobu Molamo Mosala Malamo. Oui, merci. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Nous sommes le 1er janvier. Et pas iwa pilote ozaki na kauka na base Union Sacrée. Leo kutana ba papa to soli na bango ba lobi oboyo kiwana. Donc eza ba opinion na bango, eza ba impression na bango, eza ba avis na bango. Donc et c'est parce que nous avons papa, plaisir et vraiment makasi to comme na suka émission. Je profite de l'occasion pour appeler ça ba meilleur vœu na bandiko tout ba s'abonner à l'émergence TV. Na oyo non au s'abonner té. Zoatan au s'abonner parce que chaîne aux chaîne Nabino, to comme na suka un grand merci vraiment à l'équipe technique qui assurée par Novid Douma et surtout na maître Fabrice Loboko ceinture noire, il y a République démocratique du Congo, c'est une fierté pour le sport congolais. Merci vraiment à Tony Balotelli depuis la France, na moni Moïse Mayemba na niveau ya Belgique, na niveau ya Belgique na moni susu Véronica Lodge, na moni ya ngai Papi Bile Lisoyi, ya WTC petit frère ya WTC de Bruxelles vraiment. Kalate bo mona WTC kuna ya boza calme WTC déjà zokoma kuna. Merci vraiment na balonto ya Yolo Michael Basansa, Pesho Kaninda, ingénieur Vicky Madissa na bosanité ba dive fulampungu phénomène ngiama makanda Noël na pesi mbote ngiama mampasi Yavin Chante Cynthia Mwanda na bosanité lisusu Pam Exousia latéral puissant et puis efficace na bosanité. Allo Jonathan Bolingi, merci vraiment pour le soutien na yo bande kono surtout batara biso ya émergence TV. Merci na bino na moni mama sananga ba aliawa molo na moni penabi mouvement na yo kaki pena mona kisi na yo kaki ça fait ça qui pena plaisir. Merci Nayo vraiment Véronica Lodge, merci Nayo ba DJ nyo surtout mboka na pesi bino mbote maître Fabrice Loboko lisusu mbote na yango wana mais mo grosso Valentine Ndombe bonne année Nayo année malamu pona yo na bo sanité René Abiri le Macron de la presse Masalanga Alex Ngandu et surtout Beni Balikambi na mama Karine Balikambi ba meilleur vœu na bino yango wana na pesi mbote na Zozo Mbenga et puis Dolimbenga baza vraiment na Kinshasa et na clôture plus na yo Sandra Mbabou depuis Londres, Soda et Chérie Apembe, une vraie soldate vraiment émergence sur TV. Na Carlos José, merci pour le soutien Nabino. Nabo Sanakayote, Kokata tête, Yefona, moi dédicace à Souka, ma mère venait pour tout bananae. Na clôturé na Francis Ndombe, Motema Yabatu ya Mama Kandi Chama, moi na bango bébé Claudici. Ma mère venait Nabino pour la 2021, pour continuer toujours à soutenir émergence sur TV. Carlin Iltonga, un ancien d'Arsenal. Nazo zela vie nanga nazo zela toujours même moral. Na bosaniote merci na yo. Na pesi sous mbote makasi na Merdi Sabo Beni, Bénédicte Mbaye, surtout autorité morale Hervé Lupanadio. Bah merci na bino continuer toujours à soutenir émergence Swan TV. Ruth Kapinga, la rayonnante demoiselle de la presse congolaise. Donc toujours merci pour notre soutien na yo, merci pour notre conseil et merci surtout pour notre cadeau tout au salaka monsieur Sapis naza vraiment na esengo makasi na bosanité Birda na bosanité Tabita Mavanga na bosanité bosa vraiment ebele bo soutenir émergence Swan TV. Merci Nabino, bon conseil toujours au sa musala bosaka pour nga monsieur Sapis
Et quant à moi, je vous dis merci, je vous aime bien. On se retrouve très prochainement. Meilleurs vœux et bonne année 2021.